Merci beaucoup, Baladi, émission Talent Lilo, Ezali Naï, les combattants de l'Ouest congolaise et les journalistes qui affrontent les réalités sur le terrain. Julien Botalata, la Tala, le Lotalo, Naibike, Bozubiso partout dans le monde à travers chaîne Nabino Film, la film où on a les combattants dans Sabino qui vont s'abonner toujours na chaîne Nabino Film, na film pour na Tala Lelo officiel. Bon, qui n'est pas s'abonner, peut qu'on a Tala Lelo officiel. N'est que vous avez information en temps réel. Tout ça, bon, on a qu'un peu mais vous comprenez que santé n'est pas ce qui bino. Sur le monde, tout ça, il y a moi silence par rapport à santé, ça y est malade, mais naïe vraiment tout sur le na qu'un peu ma kizembe. Singabi botalatala, le lofona s'exprimer, à s'exprimer. On te retrouve sur la mais quand moi je tiens à saluer la carte qui gagne, Aigle, Bijou Massinga et pourquoi pas dans la prêtresse Julie Weston et Tumbaya John Dala depuis Londres, Mouinga ya Solange Massinga ya et pourquoi pas na Pauline Luta Pembele, Pauline Luta Pembele 100% mariée, c'est-à-dire qu'il y a babalaye et pas ya Mito Jenny na kati à Londres. Merci beaucoup. Bof na biso Mito Jenny. Abalaye biso Pauline Luta Pembele, papé ça la vraiment bon. Un grand merci aussi na Denis Makamo depuis États-Unis. Et pourquoi pas na batbauta la biso partout dans le monde. Il y a Willy Mouchen, Code, Yamboka, Alpha Bonginda, na ebiki bota la biso partout. Quel Pierre Makize Mbote. Ouais, Mbote Julien Botalatala, Mbote na pesi et pas ya ndeko na ngai Patrick Kafu. En tout cas na pesi ba Mbote Belé, oncle Patrick Amis, bon séjour. En tout cas na pesi bon séjour kaka na partout azali. Oncle Patrick Amis ya ma Julien. En tout cas Mbote pas ya Sœur Pauline Lumumba, RDC Monde. Sœur Pauline n'a pas toujours Bambote Belé parce que Zetski. À sœur Mokobien, je n'ai pas le zone Mbata na Cape Town. Zetski révéré Dani Pova, je n'ai pas tout Kapangala. Bande de Baza et Belé, Joël Salam, le millionnaire. Jimmy Belao, Angel Moussouel, Jimmy Belao. L'ingénieur de banque Gauthier. Je n'ai pas posé mascotte, Bakarine Mokonzi la Baronne, Massanabi Sozomo Nanate. Donc, il m'a appelé pas Junior Ramazan Itashima la Kinshasa. Azolanda biso, merci na yo jero walatala. Dialo wangi yo le visa botana Patrick Balox. Batu baza vraiment belé les blancs de Bruxelles gaz encore les blancs de Bruxelles gaz il a tenu loi ou donc il n'a pas se mbote belé. Merci beaucoup na Simon Panzo na Lost na Belgique, Simon Panzo na Lost na Belgique, mbote na yo tenu loi et les blancs de Bruxelles gaz na gaz encore et toujours gaz. Je tiens à informer bande Guatali biso entreprise o ndeko na biso Congolais saleli biso les quartiers LTD ya ndeko gelo lutona dio esika wapi service ya décoration ezali ya organisation ba fête gâteau ya mariage et puis service ya déménagement puis ezali wana na France bon contacter les quartiers LTD ya gelo lutona dio. Merci beaucoup na yo, merci beaucoup la bato la biso ken tu na magizembe namoni yebi single biki obi faito solo na yo ozala makamako ba problème nini aucun piana azalango na bato baotala biso partout dans le monde. Bon, je vais vous la première fois na vana banda émission na souhaiter mes condoléances na okese ya ndeko na biso Fabregas Maestro ba ocho kufela ndeko utake pa Robino Mundibu abinaka mapeka Epaulette ndeko ana kufi babengi biso akufika na balabala boy ba habite bayo kutaka na tongo mutu akufi ebembe. Musique ezongi na poto bandeko na ngai o bozolanda ngai musique ezongi na poto bandeko boza ba bureau ya ba artiste musicien bandeko boza ba entourage ya ba artiste musicien bandeko boza na ba orchestre ya ba artiste musicien ba message ya ken bozo ya moneti doute awa pe ba tu mususu ba tie ba concert ba tie mabaya na ba salle mususu awa bakazi de Paris mususu awa ba biyezo te kamate bandeko nyonso o bozali pembeni ya bato bazotia date bato batia date eza problème te mais badate eza ndenge belé badate ya sacrifice pe bozala bino bato oyo boza tout autour bokeba bozala maele na basalo bosenga ba artiste bakende kotia date ba artiste mususu po date na ye makambo ekende bien bokosibi makambo ekende bien. En tout cas mes condoléances nano côté orchestre Fabregas et sali biso mawato kika babengi biso bakutia bembe moko boye na balabala na 5 heures na balabala kaka bazongela mes condoléances à mon très cher frère et ami Yann. En tout cas Yann, mes condoléances en tout cas
Yann Moninga Nangai Moninga pe ya Matika Songo Kaskas kwa kufeli ndeko na ye o bomoni ken pe na lancer message o sona bayebi ndeko yo abinaki mapeka Epaulette et pas ya Robin Mundibu et puis les loto ko baboué azali et pas ya artiste monsieur Fabregas baye so mais ken pe na makizembe na ba la biso partout dans le monde na invité si j'ai vraiment zali tout ça dans le je l'ai porté à là et donc on a lingina loba on m'a to se valait fasté na za vraiment clair na émission lelo message on a appelé ça lelo na appelé c'est pas bawari on a appelé c'est pas ya grand frère nanga fali poupa na staff na mobimba bureau mobimba vraiment ils ont un message moko très important dans le sens que au moins na mboko to na mboka mibeko ken pia nazali congolais o azali reconnu na l'état belge et tozana mutu moko mboken pia na makizembe ana bana na mboka oyo vinanga na bolinga te koma na insécurité na problème na oyeba mutu na makolo te vraiment ndeko na ngai ba warion boyo kama très bien nalali naza très déçu ya blague te dessus na nini très déçu na ba appel ya mabe parce que depuis na ya poto awa depuis na ya poto ndana image na nga na yeba kaka batu oyo baluka nga peut-être basala nga mabe ezalaka msu bandeko na ngai bagolwa na se décidé na lobino pour vivre na rancune na poto ezali bien te na se décidé na koma na nga netre na balobela artiste musicien nyonso tout kolobela faire egola na vie na nga ezali mbala ya liboso te na banda kolobela faire egola faire c'est mon grand frère Fali Poupa c'est mon grand frère du sang différence ezali frère aza grand frère na ngai congolais Fali azali grand frère na ngai makila donc nakoki kozala na likambo moko te oyo ngai nakosala ya campagne ya mabe contre Fali Poupa soki konuire carrière ya Fali Poupa nazali kose justifier par rapport ya ba menace oyo ngai nakomi kozala ya ba peine ba menace oyo ngai parce que nayebi na ngai déjà namonaki directeur moko kaka ya F victime pe ayaki na mboka oyo ndako ya na ye na sentir déjà que namonaki na vie na ngai oyo ayambaka bango awa na sentir déjà sensibilisation moko ya mabe esalami ngai nazotuna bandeko na ngai bawario bandeko na ngai oyo bozala tutoto ya Fali Poupa depuis ngai nakomi maître message nini ya mabe oyo naosala contre Fali Poupa oyo lelo bokokende kozwa bato oyo basimbaka machete oyo bakataka bato na mboka oyo bokende kotia vina nga na kati ya recherche parce que koya na bino kaka konyeta makolo na mboka oyo ba mbala moko nakomi na bamenance ya baapele parce que video na bino ezali oyo bosalaki na vie na biso oyo ayambaka bino awa na Bruxelles directeur ngai naza na problème na bino te naojire na kombo ya Nzambe botya ngai mal à l'aise na orchestre na bino boexplika na audio ke nalobelaka kombo ya Fali te soki naolobela makambo ya voyage po Fali akotikala komema ngai poto te Fali akotikala kotya ngai na liste te bosi boloba yango ntina baaudio ezali bosi boloba keni meme ozolobela jet privé oyo tomataka na Angola tiaka kombo ya Sule kotiaka kombo ya Fali te mal à l'aise nyonso tu oyo bozalaki kotya ngai mpona tika orchestre na bino libre ngai na se décidaki nalobi nakoma libre natikela bino orchestre parce que orchestre na bino bomonaka neti nga naganyaka bamillion pembeni ya Fali Poupa yango na baémission mosusu na explika bato pembeni ya Fali naganyaka eloko te naza na salaire batielanga na fin du mois te naza na récompense moko oyo Fali atielanga te kekende sala boye mpo nafutaka yo boye ezalaka nango te namona baémission mosusu tosala baémission mosusu souvent meme na Kinshasa baconfrère na biso bajournaliste bafunda biso epa Kofi Olomide baconfrère na biso bajournaliste bafunda biso epa Kofi Olomide Kofi Fali apesaka biso chaque fin du mois na bambuta likasu
$200 na 2 ya loso. Na expliquer na lobby c'est faux et archi faux. Mon frère, nazali na contrat mon côté. Depuis na bandi kosaka ba émission na ngai tant que maître. Nazo respecter ba wario makasi. Naloba na ba wario bazali famille na nga. Na kotika la jamais koza problème na ba wario. Parce que nazana eloko moko te o nga na weli na fali pupa o na koya koloba ba n'importe quoi si fali. Nasi na loba na plateau na miko na yo. Nazana secret moko na fali te o na salaka. Mon frère, kolobela faire egola. Lelo soki na alata polo ya Adidas. Soki ezo déranger entourage ya fali, surtout na lobela mingi entourage ya fali. Nazali désolé. Soki boza na problème nanga officiellement, bofunda nga na l'état belge officiellement. Non, boza la kabal ya koluka keni baboma ye basala ye mabe, po bobatama. Boni ministre boza ba innocent. Eloko nyonso tu oyo omoni eza clair te okosenga baconseiller na mekaki kobenga bayaya ebele babisinga kemi oyo ezoleka na kuku kozela te ekomi l'autre temps baya kolokota yo pesi basali yo mabe il faut odénoncer kabal oyo ezoluka esalema kisongisongi oyo bino boya kosalela bato awa na poto soki na poto boya na objectif oyo boya na poto ezalaka te boluka bokanga bisaka boso na kuna na Kinshasa mibali mibimba boya awa na poto kosinstale na poto bokoma mabala na bino mpona kisongisongi bokoma bana basi kisongisongi eleki oyo nyonso rapport oyo nyonso kempe nalobaki boye mpona fali na Bruxelles nafandaka na nani na Bruxelles nafandaka na nani eske nga namonanaka kutu est-ce que ngana kendaka na communauté congolaise parce bafandaka baosanga na baobeta masolo est-ce que ngai naza na bacongolais oyo nafandaka na bango likopa tofibetaka masolo ya moto mpona nini soki bozangi eloko ya kosala kisongisongi na nkombo ya ken nga fali nakoki kotonga ye te oyo esalaka naloba verité nalobaka verité naloba verité na bifali pupa alakisaka motema na yo mo bapapa oyo balakisaka baredi ya misi te que apesi musicien album ye moko pe ayembi na kati makasi koma kopesa bamusicien na ye banzembo ye moko ayembi te ekrea problème te mpo nazalaki wana nazosanzola fali lelo soki nakomi maître soki nameki osala va critique moko se fali ale bokomisi yango monene ya makasi bokomisi yango monene makasi lisolo kaka moko nalobaki biso nyonso bakongolais mpe totongaka eza système na biso nyonso bakongolais ndeko na ngai fali abetaki lisolo na nga aza peti na ye soki nalobi abetaki lisolo na ngai eza neti atonga nga nayokaki elakisi teke nga na humilie fali elakisi teke nga na manke fali zela parce que soki nayaki na discours tofandaka na fali atongaka kutu yayane ya miziki boye tofandaka na fali atongaka kutu papane ya miziki boye la elinga ezala mso mankima mso elinga ezala mankima di respect mso elinga ezala boye mon frère zile botalatala awa nazokamwa na mboka oyo oyo ezali na bato oyo bakendaka ntina baadministration kodétruire badossier ya bato soki bokendaka kodétruire badossier ya bato na baadministration ngai nazali mwana ya nzambe ngai nazali na nyongo na bino te ngai nazali na mabe oyo nasala bino te ngai nde bokodevoir nga nga na kodevoir bino te nga naza na nyongo ya mutu te bato nde bazali na banyongo na nga nga naza na nyongo ya kodevoir mutu te parce que mosala oyo nasalela bino bozala quand même reconnaissant etant que mutu wana abundela biso etant que volontaire tofuta ye te torécompensa ye te tosunga ye te parce que ngai lelo soki nalobi naloba babolamu mpe ya bino eza nango ebele oyo bofutaka nso tosali eloko moko boye mosusu marketing eloko bopusana mongo mais baprime d'encouragement nini oyo ke nafandaka boye boopesa ye oyo lelo kaka bino bato oyo ke mpe nasaleli bino bénévolement naoloba message oyo avec colère avec détermination fali akozala aza innocent yebi makambo oyo ezoleka awa te ya bakabali oyo ezoleka awa oyo bazoluka basala keni mabe yango nazoloba oyo nyonso to azolanda biso
bazwa message oyo bapesa parce que nakoki kofanda te na bana na ngai nabanda kozwa baappel inconnu nayebi système DG namoni kaka kokwea directeur moko awa bango baprometaki ngai bazali na bato ebele oyo basalaka bato mabe na mboka oyo ozoka pana ça apaiser moi moké na bato otala biso partout dans le monde parce que ozoka bazala calme ozoka lelo soki nga lelo naza te soki lelo mutu na ngai mutu akokola bana nanga kozala te toza famille pauvre na ya awa na mbongo ya famille te nga famille mutu moko ya famille oyo akoya kopekisa na eloko akozala te na ya poto na mbongo ya famille te na ya poto na baeffort ya mosala na ngai nasali na YouTube na bokasi ya prophète Emmanuel Dobi o atianga poa prophète Emmanuel Dobi atianga poa parce que na lelela atianga poa na makambo belé ba billet makambo belé donc na lingi na ngai conseil moko ezala penate et vi na ngai za danger lelo botalatala bato bozo utiliser moko mosusu azali kobenga na moko wana o ayanke ya grave atambola na biloko mabe afandaka même aveni oyo bana nanga bayaka classe là ozo dénoncer mbala tala sikoyo aveni oyo bana nanga bayaka classe garçon moko ozoko bazile botata nangi nazala clair parce que makambo ya kobomba eza te ere vino eza danger ere vino eza na risque meme ya liwa likambo ya kobomba ezalaka te nga peut-être baraison ebele oyo kempia na lelo azwa makambo oyo balingai baboma ye mosusu na Congo kempia na bangi balingai bazanga ye mingi ezalaki mosusu makambo oyo nga nazwa ya kodefendre f victime ebotelanga baconflit ebele bakabale ebele esalema mpona kolimwisa image yakene na Congo donc naza makambo ebele oyo bato mosusu nde bakosala babétise wana baosala lelo na kati ya mboka oyo ya poto Gilet Botalatala ekamusanga ke kempia na nde bokomi kotindela bato baluka basala ye mabe tandise bato oyo bafinaka fali bato bafingaka baministère officiellement oyo bafingaka surtout fali baza ebele na mboka oyo soko kosouffle mwa moke bato botala biso toyambi kempia na bomonde aza kosexprimer par rapport aza contenté selon Kempiana ke na bappel te pe ba mamuna so ba Kempiana si faut que nous vraiment clair ba ta so pe ba comprendre pourquoi biso to ebi ke tozali ba journaliste aza moto azali na angle musu to ko ba kaza homme angle musu te mais aza homme public ba numéro na biso eza partout eza na ba musu ba linga biso te tanda kati suki tanda lati tanda zoloba tanda zokata ken tanda azobwaka mabanga tanda ba problème des na ba cousine interne tous les ans mais pourquoi oye ko lancer message non officiellement na F victime non lancer message officiellement parce que pourquoi na ba orchestre musu te quartier la non nazo lancer message officiellement parce que bato oyo basala na menace ba se prononcer na kombo ya F victime. OK. Ba se prononcer na kombo ya orchestre musu te. Je vais tata la tokoza ka exemple moko awa. Makambo o Suzuki asala rapport na fali. Nanga ina Suzuki nani oyo bakokandela batindela bato zela ba yu arena ngo abeti yu arena temps fort so yu arena tsakata 10 minutes so kaka 2 minutes ya Zénith à JB Pianatia wan voilà na image na son makamna oloba soki bino bozo boya yango bozo memela nzela mabe grande salle wana là par exemple so tali temps fort na Zénith ya JB Piano mona Suzuki akotaki bat bakangi so tali na Werason maison mère temps fort ya lagi so tali Kester temps fort ya lagi azo yemba na vie tabulé oui amataki balate ba costume longo ya pembe oui donc temps fort ya yu arena ezate temps fort ya yu arena ezanini kotinda ba Jaël ba finga ba Kofi kotinda ba Manike ba swana ka yena dérange bino pe yena ser na yeki na temps fort kotinda ba dajupi ba kota ki ba matai kamina te ba tabulé likorobo afinga soki amela ki fali ba mo na ye donc à même nde batu oyo bazo boma ye kaka makamba oboma pourquoi quelquefois que là c'est arabien que là na ebiso quelquefois kotanga nchiki arabia to zino diplôme te mon frère soukata na 5e des humanités au mona que muto na vivre na ye moni moi ana moi bagage mais c'est important gaza besoin to kanani Suzuki parce que awa Suzuki azo boa que la fali
quelque part classe ezalaka bien, quelque part mutesena bako matin na 5e secondaire, mais Suzuki ye moko aza maele kutu te na ba propos ya boye. Est-ce que nga déjà na loba ba propos be na fali na loba loka par rapport ya biloko ba luka basala. Bo ba Suzuki ba loba malambo ba danger boye. Donc bango ba libre ya kosala o ba sala mbaba la polo Adidas soki na lati faut pas bo manga po na lata ba polo ya Adidas. To kende moi malembe parce que oyo eza neti komonela bato oyo eza neti nga nazalaka na contrat moko boye oyo eza respecte te soki ezali na contrat oyo nga na respecte te na f victime bazwa contrat wana oyo nga na respecte te bamemango na l'état belge bamemango bakende kofunda oleya koluka nga na ndenge ya molili. Ok, merci. Donc continue Suzuki awa. ezaka te question ya musicien na basuccès makambo to omona kaka yo non bien ayemela ba YouTube on y voit musicien bien ayemela bato partir ba $100,000 papa musicien papa musicien le plus riche na Congo azali ya bezayi nazolobela yo musicien moko te azali le plus riche na Congo soki musicien moko congolais ali riche napesa exemple soki azali riche etango somoni côté socialement échange zomona na pe oto nango ta mosusu ofutela mosusu mwana quartier ofutele minerval sali beaucoup yo soki eluka ye na 100,000 wana zwi omona 100,000 yango pongi azwa yango ya bien azwa yango pongi me nga na kozwa 10,000 8,000 nango epa jonga nazose ozomona zilebo teatal bobenga bato baza bajaloux ya fali moto bokosalela basala émission ke aza jaloux peut-être jalousie à moto ezomona batina misu un vrai jaloux c'est Suzuki Luzubu c'est un vrai jaloux Suzuki Luzubu ndaza moto bokosalela bakabali nyonso to oyo bolingi parce que Suzuki Luzubu abi moto mosusu azoloba ba 100,000 mais so alalaka pongi bien te pona Suzuki comme il a azwa na vie parce que Suzuki a bibiso to embela bato mosusu mwa 10,000 8,000 est-ce que Suzuki Luzubu depuis banda carrière musicale est-ce que ça zone mutu ya koembela nzembo te ya $200 que mutu ana ndungu Suzuki na pesa 200 mon frère mutu nyonso to atiaka mbongo place intérêt neza est-ce que Suzuki a ça zone mutu parce que awa tani alobi yazwaka ba 100,000 biso tondimaka ta ba 8,000 à 10,000 po tolala pungi bien voi jaloux oyo boloba jaloux ya fali eza ba Suzuki Luzubu oyo bokoluka mosusu oyo boluka bosala keni bato ya koluka kosala ndenge boluka bosala keni eza oyo mosusu ba Suzuki Luzubu mon frère tokontinue nga na otikelo question tokende na biso pela na otambola partout na lingi na oya kolia epa na yo mpe po poise oya nango te donc baza bandeko bajida oyo bazovivre na façon ka babomaka olingi jida moko ete majida mais il est jida autoloba na émission mona tali balaksinga extrême moko boye ya lobi yende muta komisa quartier international la façon yango yango na tyo yebisa yo tango biso toke États-Unis na magie ba double tour ya laki ye tango ake amonaki yango te ya lokolo ye na kisasa et quoi fois les assustés voilà et ni de référence à kisasa ya mwana peut-être nini monument na biso ya échangeur oui ngai pa na so na ye na mona les assus kinta zomona alors wana tu kosaleka abeta pe lisolo bino moko après va concerne ya yo arena o ba yibi montre na parler c'est que parler on poko la ba yibi parce que nanda kuna poto ma papa mais ba poto ya ba caméra non tant fort ezate na ba yo arena ngo abeti yo arena tant fort so yo arena ok to continue la maki pourquoi oyo na système ya kosala kozwa kaka babiloko oyo nyonso baloba côté ya malamu te mpona artiste Mr Fally Ipupa oyo nango susu nalobi boye je kotata la côté Suzuki Luzubu azoloba bata fort eza te image eza te tant que biso bajournaliste eza critique oyo esalemaka partout nga tokenda na Fally Angola oyo tokendaka Fally abeta na Atlantico namoni concert esili ekipe mobimba Fally ekoti mutuka ekei nga natikaka na technicien na binga na okende te nga soki kolala na olala na bato oyo basimbi technique ya concert nakenda kolala na bango 3 jours nalandela bakanisa sona image nazonga na résultat ya bien concert ya image ya Fally Angola soki bopeti na YouTube oyo nga na voyageaka bokomona début à la fin oyo Fally abokakeni mpiana
Ken Mpiana 3 fois. Fali Azana équipe ya suivi te. Yaza artiste Azana grand star. Mais mon tout monde la montage ya concert du début à la fin parce que concert et artiste et musicien na la grande salle les ala na ndeni. Ils ont enregistré non na CD ou bien na mémoire. Après on va dire qu'on coller imagination montage au salle montage et s'il peut-être équipe moko ya la biloko wana ezala parce que c'est équipe ya ezala mais amsusu fali côté na bafinga kaete ngana nika kosala musala wana kaka na nika kosala musala wana kutezalaki fale tozonga lobi journée suka to na zoba technicien to déplacer matériel to sala ngona appartement sur soki kutu na mozolo ba ya ba son pour la yo zalaki yo soko biso zalaki loba na système abuka mona buka kukila na kada ki chroniqueur parce que nani chronique ezali parce que chronique ezali eloko mukoko so ba bi muto sa chronique musicale eza genre muto akoko beta histoire muto akoko yeba makamutsi ba profondeur ça veut dire que ko landela mais so totali concert ozobeta na site lobi ya Atlantique ou artiste monsieur Fali pour que ezalaki wapi na Angola na Luanda so totali concert ya Angola ba préparatif na ngoma makamnyoso na ndenge ayo bete la sous oya ba 2000 et quelques oya bisanga siko ke oya image ya mayele na son na ba makamyo zaki nde Angola parce que Ken Mpiana zalaki wala na le concert sili équipe Molimbekei la pe fallait na Ken mais na lobi non to sala wana te so toke to zonga na Kinshasa to de présenter produit nini auto ela di musala na fanda na ba technicien to sali musala nyoso tout très bien. En plus, il fallait un problème, il y a un foot, un bon côté, pas Moutasele, Moussala, Bandekonanga, Angola, Bayebi, Badia Tuna, Bango, Moussala, Nyon, Bossa, la Nakia, Nuane, c'est la combien Bandekobasela, fallait $3000. Fallait de ça à discuter. À discuter, à l'été, à $3000 à Pessa. Donc, il y a qui si que ceux qui, bah, image, nous sommes Bandeko, oh, Balelaka. Fali ba image ya concert bo to mona intégralité te wani za faute ya Fali te za faute ya staff pe za pembeni ya Fali parce que Fali soko zo sele musala so le projet ya musala o zo sele ye en tout cas côté na discuter te na moka zo la mbonga pesa na mona kuta bobi 3000 na boulette amso ba discuter mais à discuter ta pesa ba $3000. Ben c'est ça. Ok, merci beaucoup à votre Labisso. Bon séjour en Europe, précisément à Bruxelles, dans les big managers. Héritier vous qui dans la crèche. Héritier vous qui dans la crèche. Merci beaucoup. Na yo mbote belé na pesio, na mbote si vous avez na pesi mbote na bakbagingara vraiment Julien Botalata la tala lelo, Jean-François Bonginda, Alpha Bonginda na pesio bambote. Karim Zola na pesi brésilienne tel festival le 8 mars le 8 mars siko ode Julien sala surprise le sous surprise mususu ezana eloko moko donner à lobby awa soki ka ken à lobby awa déjà babandi ko luka bayanki bafanda ka wapi soki ka ken le à lobby OK déjà non demain autre qualité à la clip ya Fali là apparemment waya balembi kolanda Fali pour pas na YouTube te balembi kolanda Fali te balembi koloba na Fali pour na ba clip oyoki debe la lobi nini bawario balembi koloba na Fali pour na ba clip bawario ba clip o Fali asalaka bawario ba décevant bango yango Fali asala ba vie ebele lisusu te pe balembi koloba na pour na ba clip yango ba clip ya Fali asala su ba vie ebele zelo to zo na mamuke j'ai aussi le jour 24 heures, mais moins de 200 000 vues. Apparemment, il y a balembi kolanda Fali pour pas na YouTube. Te balembi kolanda Fali te balembi koloba na Fali pour na ba clip. Kolande ba na problème na monte. Mais koloba na Fali pour na ba clip ba épuisé. Il va falloir satisfaire ba monte. Fali. Obi Fali. Siko ya bisanga siko yo. Soki Ken Mpiana nde mutu alobi kaka te bawabe balembi koloba na Fali pour la qualité ya ba clip ndenge ka donner alobi awa na biso ezala scandale il faut comprendre Fali non on va soutenir nos amis qui a fait na biso siko pourquoi na Ken soki alobi eloko soki Ken alobi et comme grave je comprends selon ba nous souper aux andeng Ken mon ngapi na za na ba
na ba relation monsieur même qui camadérie tout ça na ba master zela ba moi ba distance zela faut penser la réserve zela peut-être na toka ki yango bien te ba mususu ba ko yango bien te zela il obligé aussi le jour 24 heures mais moins de 200 000 vues apparemment ya ba lembi ko na fali pour pas na YouTube te ba lembi ko na fali te ba lembi ko na fali pour na ba clip kolande ba na problème na honte na ko na fali pour na ba clip ba épuisé. Il va falloir satisfaire la beauté. Fali. Il fallait qu'on ait un boy sous bouché. Donc, sous bolande, il fallait que ça n'est qu'à n'habiter. D'abord, moi, ma question c'était pourquoi sous tu connais quoi? Non. Il fallait qu'il y ait un pour 100 clips. Soit tu es ça là qui clip. Il fallait qu'il clippe et pousser qui consommer les sous-migrants des rêves. Dans ma plateforme de téléchargement à cause de la qualité à l'image qui a apporté. Déjà, pourquoi le choix de la collaboration au lieu de la première version? Fallait bien zala batubalala et oser la clip à migrant de rêve tant au bimara. Version liboso. Excusez. Batubalela, je te dis, fallait faut me savoir clip à nzemboyo. Fallait faut mettre la bisoka à nzemboyo. C'était bon motivé à courager. Na émission ba courageux bazala motivé ba noko ba ya ataka ba proposer ba idée clip à migrants de rêve dans les réseaux sociaux TikTok, YouTube, Facebook bazo publier ba proposer idée à clip. Alors yemba na Yusundu na Paris la défense tous qui émotionné. Tous la chair de poule ko ka pépé ko yemba migrants de rêve. Mais clip est venu. C'est dit on n'a pas pu retrouver l'émotion transmise dans l'audio, dans le clip. On est clipé par Maxation Mawa. Tout le monde a ici. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça, c'est la qualité de. Donc, il y a un avis sur quel piano? N'a évité. Ils ont habité parce que ça analyse, il fallait déjà artistes, déjà célèbres. Tout le monde a relobélé, au bakoki relobélé. Même s'il fallait y on te pose au total ma page belé à TikTok, on lance message à la biso, ma page belé nous on va parler la Bavaria, ba Gaulois, ba Kofifi, ba Kofiete, ba Nani, ba Spiritas, et musuzu kutu. Ba sorana ba artiste on a été mais problème mo ko za parfois. Moni yo za yi moto za ki na bango. Avant. Mais là c'est décidé la raison propre na yo le biké au communautaire. Au communautaire. Ok. Mais si au mato qui te moni, ceux d'abord qui la relation à mon parfois, dans le but parfois c'est là bas raisonnement. On s'appelle journaliste parce que au communautaire est-ce que contre Zalaki, c'est ça. Zalaki relationnement verbal. Voilà, ceux qui contre, ceux qui le but contre Zalaki parfois avant, les a parlé de biloko yomo poko le bapé que non, les a qui ba sentiment na biso Zalaki te fait un sentiment. Ok, yomo ko zo ba o créer moko moko be pour matza artiste. Même sur na sentiment to la volonté na Zalaki te. Mais le babilo on se zo beta ko tombolé. Oui, c'est donc quel piana et tomboli peut ce qui peut ba makambu c'est ba to batalaki. Mais le yomo ni ke olongwa. Parfois on a fait que non, comportement auquel on a qui dans le monde a attaqué la touche côté la biso, mais nous autant faire qu'un azui, surtout image notamment qui tout et ça on a bêté. Il Simba qui Adidas. Mais faire yo oui te oka. Faire yo et ça m'a bêté mais na bateau ça qui na bango pembeni. Ba komona c'est comme si au bout qu'elle bango jeton. Et puis la deuxième version sur ce émission tout ça qui dans le lobby ba finaka bango ba système. Et alors que yo dit place on a très bien. Aux hommes on a parmi la ville côté où est bondi. Je n'ai pas là. Sous ces ailes sous les sous quand les sous. Donc aux hommes sous sous que fallait pour pas attendre kayo. Na dardi midi. Na ba proche na ye. Et puis ba proche on a bateau ba betelo du solo la bateau ba za ba proche na ye. Et puis deuxièmement na bateau on sous sous ba solo la raté na ba proche wana. Aux hommes ba proche ça on est. Na aux hommes on a tena dernière émission na le bac très bien. Na lobby boy. Du même te penser mon côté. Non, quand elle est à moi, tes alliés, fallait saluer l'émission. Tu sais, la émission analyse. Émission 1 heure, bita auto, ça émission 1 heure 20 minutes. Tu le bel émission, on a pas positif, il fallait le bac qui te le bel pendant 1 heure, bita complet. Tu commissaire artiste pendant 1 heure, bita complet. Tu remercie sagesse, ou dégager qui énergie, maîtrise à maloba. Est-ce que tu vois que 2 minutes il y a critique? Exactement. Là, c'est critique, je regarde 2 minutes.
tokenga na point oyo nga nabetaka lisolo ya mutu te elasi nga natongaka mutu te na ndenge alinga nga atongaka te sikoyo tolobi no na Congo biso bacongolais tozalaka mwa alaise kaka ifo mwa kikotoka ezalaka kaka epa congolais nyonso tu neti nga nakoya lisolo na baya bimidi ke babetaki lisolo nanga ke nasepeli te ndenge asepeli te ndenge namemi bato wana fali popa sikoyo aza ime anzambe te aza ime mon frère aza ime nalobi teke tofanda na fali aotonga kofia nalobi teke tofanda na fali aotonga jibe nalobi teke tofanda na fali aotonga nsowera nalobi teke tofanda na fali aotonga yabuli musania nayebi te so ozokomprendre nga très bien natangi mokolo moko te ya fali oyo tofanda na fali ya mosu azotonga ye mais otangi kombo oyo batangaki kombo natangi nga nazali neti peti na ye nape chef coutumier ya makambo ya YouTube na mitie nga moko pour ne pas créer de problème mpona kopesa fali kopesa ye barankini na bampise misie mosusu te na mitie nga moko eske nabeti lisolo ke tofanda na fali azotonga ampise mosusu eske oza siri na bata nyonso oyo tosali ebele oyo tosala ebele tobeta mpe lisolo ya artiste mosusu te me na respect oyo ozoprotege mbeto na yo naoloba ngo na clair oza siri ata lisolo ya artiste mo tobeta te pourkui nazwi ka oyo kote na nga nde nazwi na bimisi sikoyo yebisanga ta yo moko sikoyo yebisanga soki ntango yo ozoboye liboso ya etabloki obeti lisolo ke okomi à danger en réalité nga moko mpe naomona baapele oyo ozozwa nga moko mpe nazomona nde bato baobenga yo ke kempiana kobima te preuve si fort baclair ke même baplateau na biso tosala émission te tosala émission te mpona nini bato bakonasoza na rapport ya baapele oyo combien de jours tosali yango na yebi soki kempiana yo okoloba kaka ke na bapele oyo est ce que bapele oyo bayebi si oke directeur batangi oke directeur ya f victime f victime kopesizaka biloko bongo te julien nalobi directeur moko kaka aye na mboka oyo ok aka baimage na ye ebimi parce que toza na baprécision ya bapreuve mosusu ya baconversation mosusu ya bamessage mosusu baprécisa déjà mission na bango oyo fo baya kosala na belgique nga naloba ya likambo pamba te nga nasolola mpe enso na directeur wana oyo nazoloba na basongisongi ya bato ya poto ndenge babengaka bibengabenga kokosela bato makambo nazali na congolais moko nafandaka na ye te oyo tobetaka lisolo afali ya mabe aza te bato nde bazali basongisongi bana basi soki bozoluka mabanga na bino mpe afali bozwa kombo nanga botiango pembeni ya basujet na bino soki bozala besoin ya motu bosakrifie bosala mabe mpona badesfande afali boluka basuzuki baza na poto bajef fonge balobaka mabe makasi mpona fali ipupa natielo mpe ya jef fonge parce bato oyo konuka bina bilombeti basongisongiti esongisongi ozoluka kaka ken mpo omona ken ken ndenge aza na yaza mokanda te ye kuta aza na ordre de quittete ye abatama kati ye soki kaka mbila jebo bazongisemba ya mokili te naopesa bino position nanga te koloba eloko te koloba eloko moko te koloba kutesaodevale vi nanga awa deja moto bana batangaka makambo ebele soki nafongoli gobema na ngai omona gobema na ngai eza mikanda plein mon frère c'est bon déjà Ken on a déjà dévoilé par rapport à fait non on dévoilé le côté parce que yo moko boyi moto déjà azala na bakarte ya banki ya bamboka oyo bato kodevale su makambo ebele te
ozoko ba to de vale makambo belé te mais na lobaka ya kiokomi pe ndenge moko na bato nyonso te côté ba droit na ko ba pesa likambo neza de côté ba droit na azo ba droit nyonso tout le monde n'a pas droit na mo salaire nyonso tout na ba droit na mais au bout de la bango ba bitaka c'est que menacé quel ana place on m'a vu sauter écoute ba ngande mbila yekuta wali na mbila mo na yaye bataka sazate oh mais na ba identité oyo ba pesa na mboko c'est ça ba identité c'est bon quel c'est ba identité on a si basé sur ngeza la kati non c'est bon quel parce que pour na ba bani pour l'état oyo abanda ko futa yo mbongo na bana si ba yebike c'est bon même ba pour etandaka na destin quel père yo kana na c'est pas normal après ba ça na pas César biso ba congolais to lingi ko monde la bande ko ba e poto sika pardon place on a katote pardon limbisanga moi si je lobi mais comme ça ba ya poto akofisi na no ba akazana na nord te au moins bande comme ça ba lingi les boules ba créer les problèmes pour azaba mbrie mama ko boyele na vie c'est tout ce que ça na no nord te c'est grave bon na tête mutu nyo soko ya ko beta vie na na télévision te mais boyebi ke na ba Congo wana ba vie na biso parce qu'il y a danger. Est-ce qu'on peut défendre nous tous là pas problème de bill. Ken pena merci beaucoup na ebi ke rappel so maloba par rapport à sujet au loba au jour surtout vana na on panzo lobi ba bien qu'il y a ils na sujet oyo na paramètre au lancer ba message na yo ya maramno na danger tout comme ça. Nous le loko bateau pena ke bazala na poto bino bilombe bato wana pe batambolaka bayaka pe bomona ba bango. Pona nini bokinda ka bato baluka zona ba message bogisa pesa ka amso pona wera pona vient na biso wera zela cela veut dire na yebi ye kolika yo kolika bato ebele na tambola na ye na yebi mutema mabe na ye kansanga na ulungwa lemba ye wana to luka ba vie oye na ndako na pas pesa olipa pamba to fufu tout un problème na lo bango na média na ko se contredire te donc na yebi comportement na ye o comprendre kanisa na nozo esalo somote bazana bilamba balati ba okende poto ba bilamba mususu mata na société parce que to voyager na zo banze mo zo ta chemise otika non mazana bilamba combien yo yebiete azao futela ndako alongwe wenge uti poto ba osa carnaval ya kamati asengi voiture déviée akena ndako wana toke porte bazo bongisa atimoli ba caro azana mbo mo ba France fa bomba kita yo yebiete donc yo zo ba makamu na ye assistant musicien mo ya wenge likolo mbika yo yebiete ozomona toza na pays oyo ezali ba pays à droit tala bato oyo ba message oyo bogisa pesaka pona we ranson est-ce que là esi na pesi message ya boya nso pona fali ke fali aza mutema mabe fali asalaka bato boye fali asalaka bato boye naosala mosala na nanga atake netre apparemment banque sur bakasi ba message moi ba paye yo keni puis na makize mais comment solo parce que ça ba de moi le yo to ya kaso ba tumso ba ko ba salo fo ba coopérer na bato un so fallait être makambo wana te OK ce fona est allé parce que fallait aluka e banani yango azuka a créer le jeu à mabe et ko ko msusu ata fallait azakite mais comment fallait muto kotanga na na fa mosala yo na sali ni foot o bango ba ko luka ba futanga yango wana te bango ba bato mo ba fandi ba bole ba bikeni foot pese cadeau ya 500 000 euros ah ken kana ba yisi mais na fa 500 000 euros c'est rien qui a 1 million à 2 millions ken ata 2 millions que ken wana créer biso ba bataillon ken na wana a créer biso ba bele pesa pa avancement makizembe papa na tindika bato na tindika bato histoire ne change te dans un bateau na tindika bateau mon frère na longola bateau na fleuve Congo na menango na océan na katisa mo mer rouge na menango tu na ba lac na côte tu na ba mer Méditerranée bateau on na tindika na longola ngo pena na ba makele na katisa mo fleuve na menango mer rouge na katisa mo ba place mon frère biso tobi ke naza mutu ya histoire na mutu ya histoire nalobi naza mutu ya histoire nasala ba histoire
Mosala on a sala et mon mon frère. Et ça mosala ya matibosi pourquoi biso to di ba gouloir et ça les mosala ya mama kelele zali mai oyo biso to koli na ngoma se biso za pembe na mama kelele. Donc on entend na mai nyonso na tanga mai angilité na tanga mai makelele. Parce que c'est biso na mai makelele. C'est biso na vivi place to. C'est biso na mai makelele wana. biso to bigi na ndenga musique lelo soki moto afinga na makelele nga na sepela te parce que c'est biso za na mai makelele wana. Peut-être maman apparemment to ke non na ndenga ta normal ba pe ozui na ndenge mama kamono so comme il faut comprendre que to rester sur la plateau na biso te par rapport ya ba problème oyo ken piana na ba père ba menace o azozwa na ba message za lango eza pona mais ken apparemment au bandi pe et le on est ba père le ba peut-être non le na zo le tika bande ba ministre la saka biso ndenge ba saka na biso boité parce que tala lelo justice ya mboka na biso et comment diriger ne pas ba artiste et musicien Jiba Zumwana Chuka a violé sa ligne sur la tala RGB a saigné na la consaleta qui n'a rien na le passé na 22 heures. A une staff mobiba bela bouteille à whisky. Donc au lieu Alex Savina na Alex na boîte, je wana ke ko melande ba whisky na kati ya parquet. Je bona ke parquet za manipuler. Bino kona sko bisu na ba lingate basaka na ngando na poto. Ba basaka na ba mwana Chuka bongo, mwana Chuka ga fimo boye la violer la salle sur ba kosala bangi siko musique siko za na batu mususu bakoma na moki yanke parce que fallait ka na moki yanke wana teza batu mususu bazaka tout autour wana baba ngi moki yanke to on avait quelqu'un dans message le mine ezali artiste ministère fallait pour pater mais sentir bato baza tout autour oui ouais message na on sait pas comment comme ça moi mato ya bato mususu o ba luka mala lozi problème bolukina na kati ya orchestre bolobi ko loba voyage te ki ko loba beta abutu lisote ke fallait que la matchave beta akombo asule ba preuve des ali na ya poto ko beta kutu lisolo na yote loba ko tchaka kombo afali ko tchaka kombo afali des ali fallait siko na tike ni orchestre bozwa bomengo bozwa ba voyage ya wana ya bilu nyonso ya bino balobike tika kovanda kobetaka so masolo na masolo na bango wapi masolo na bango na kobeta yango wapi bamisala eza ebele ken pia na makizembe est-ce qu'on a kaka lisusu kolobela ke fali azali na montre o suzuki azoloba ke abungisaki eza lokuta na akolobela montre wana sikala ezalaki nde baoyo alobela na baketi na nyonso est ce que nayaka si kolobela bango baboli nde bango babie beta zo parler de mon ce qu'il fallait ministre griffe moko ndenge faire à imposer la danse na la tangote oh quel pena ndenge fallait faire le gol la bi adresse à battre sa Adidas to commencer la émission ngana yo kaka ya Adidas so il fallait ministre la paté donc quel pena so na batali biso ba loba pe que non la timela ki ba ndaka la kasi ramba ba lobi tika malamba kombo ya nani ona di na lati pe oyo za na ngwe lamba oyo fe na zo la promotion ya concert ya côté a fallu pour ponder pour ça qui a monté de avec ça moko oyo za na kombo grafite tout ça les promotions ya la reine na ye promotion ya makambo na nyonso te bangi yo kota promotion yo sala promotion te barena yo zo ko attaquer ka ndenge ba journée ba ki maté intel ko ki maté intel obimisi ba énergie papa tala maloba na ngamba kasi tout le monde bazongi na volonté na bango te donc est-ce que vous ko to suna kata mike volonté ya bango te volonté pression de quel pression quand il projet yo les projet ya yekuna pression à quel et je ici tout le monde na ça voilà vie privée basa la deuxième tour basa la 4 tours ne ken pe na sala 4 tours na poto moi qui ken ndeka moi si vous voulez nous c'est quoi tout na ça la posa ba toi c'est pe la na za na posa ba toi c'est pe la na te batika na te bati na défendre parce que bateau ba travailler le lot da famille et ça te fallait de travailler quand on a eu pesa qui d'arrête bango siko ba pesa ya ki Android yo zali na tanga ba Sony Ericsson yo boli mbilo lobina holia mbila te mena ndaku no balamba ka pondu na mafuta mbila ozole ya mbila
excuse yo mbila na lingwe sute ozuna nzete mbilo kati ndaku no soki balabi pondu mafuta mbila ezokota kati ozongela mbila te ngana nati mbila soko biena bukokoli te okende kolanda ngati na pondu na même Moussaka même kombo okokombola musisa apparemment on dirait na paramètre mosusu tout le monde a dit que quelqu'un na Kizembe atindiki bato asema on dirait ozali kotindika bato oyebaki te ke bato ozotindika bato otindiki ekosala mpe makambo minene partout dans le monde ekoti ekikobeta basala minene na bato oyo ozalaki na bango on dirait ezosala makotola félicitations non ke yandeni musala oyo osali musala soko osali fo bota mboma ya bien parce que non toujours maboko fali lelo aza number 1 na fali lelo aza number 1 ya muziki na biso naza na baguerre na batebele bato muso ba soutenir côté ngana côté afali ngade nazali muto ya wagon soki makelele danga échouer fali ya koi ngana bango siko na guerre ngo banani baleganya lelo soki ba artiste ba komo sala o fali asa sala ba artiste siko ba komo sala lelo c'est que na quel magam nanga kendaki bien parce que lelo za mutu mokote oyo to lobaza asali ba événement ko leka sufali na Congo na biso mobimba c'est que musala nanga eza bien na kotika mape na pembe ba to ba taxer kemba ko na ya koko to na ba parama koko mo boti déjà trop pembe peti otiki pe bana se ba ko komi déjà bana basala bana ngo ziba neti mwana nini ngana ba proche nyonso bazalaki na zana guerre neti na zana mitema mabe bato bazande mitema reconnaissance envers moi reconnaissance envers moi ndezati ngaza mutema mabe na bango te reconnaissance bango batalaka bamatisaki biso avion vie wana efoto tia eboye me bobosani skopona yo bamatisa bino avion ndenge moto abandi kolamba bino kolamba il y a pas une grosse histoire ken piana mais bakomi déjà place bakomi ken piana bateau ken piana masuwa na makamyo sommet na bato musu bako taxer ken piana côté okunda bakomona okolobela côté ya mingi côté ya fali pupa au moins tele ba yare oyo zaki na soko zaki na lokola par exemple lokola muto ya lobela artiste journaliste o ala kolobela na bango te bakomona ngo normal mais directement ko utambala moko inete mbala moko ba polo ya bidasa arena ko simba na yo compris parce que tant on a joué fifonge bato pe na bafinga ka bafali na mboko bakufulumide oyo bana babera nani bawili museni bato ebele wana bapepisi bato ebele na Congo bato wana bapepisi bato ebele na Congo na homosexualité donc bato wana banature na kofinga bebisa bango na bafali non c'est ça la vérité na bapati Ambroise via bebisa bima na bango tout wana babato asima histoire vraie na banga bango te voilà yango moni yo na téléphone ngatanga na yo toza ba mi banda to bapaya kasi toko na kodanga lo toko danga uzoma te eloko moko boye ki mwasi na mobali eloko moko ya makasi za wana OK to luka to bi maka asisango parce que tala bato na tuwaje fifunge omana pena motauti Kinshasa ayo luka je fifunge tena amka keni wa kuta ba mo je fifunge zo bimisa ate. Donc système na bango système déjà na bango eza soki bayebi ozana no en ordre te selon pensée na bango na foto lukele ambri akende ko se retrouver na Kinshasa na tike bango bafutelaki na visa bango balukelaki na Congo pona bango eza soki tokaboni na yo ifo bina yo koma malheureux bana na yo bazala bana bakufela papa nde bangiso ba makasi ekempe te mebo eza mabe makasi c'est très dangereux bani mutonga bato c'est très dangereux koluka mutu moko boye oyo bofuta rien
Mais besoin de bébé sa vie à banana ndaba na bazamité besoin de banana na ba père papa moi va sala pas d'abino bénévolement c'est pas bien tu vois c'est que vous tombez là vous l'avez non c'est pas bien qu'on a ba imagination à bongo que mutu wana kona bango ba dika ken ordre de quitter ce qui dit la jouer boya sili donc il y a un problème moko akuta na mbila non on dénonçait déjà avant. Mais mon frère, pendant une bonne année, idée à bongo. C'est que tel le béana malambusu de mon aga awa bosse bo indi elle se pose à ma compositeur ya biloko mususu pona ko nui pe ba vie ya batu mususu. Parce que kotala lelo kaka ndenge tozongi awa yana batu mususu bazongi komba kisinjora ba tena liste voyage. Mais tellement makambo kisinjora ke koluka kuna na Kinshasa ya koluka tatoluka mwa chuka abatama na iso yote. Ok, je dois bien qu'il était au moins l'image de quelqu'un. Toi Mikolo. Bon, merci beaucoup na batbota libiso to komi vraiment na suka émission na biso na yebi que na batbota na biso partout dans le monde baza déjà ya ko sepela makasi. Un grand merci na yemote babengi na kombo ya Willy Mouchen Kodamboka et pourquoi pas na Pauline Luta Pembele 100% marié. Willy Mouchen Kodamboka. Willy Mouchen Kodamboka 100% marié. Pauline Luta Pembele motema ya Mito Jene depuis Londres et pourquoi pas na yemoto babengi na kombo ya Yuyu na de Bruxelles Versas et Versas. Un grand merci aussi na Abou Bagaza la pesu bambote Violette Dinganga kana sucre. Un grand merci aussi na restaurant na biso na convoiturage Salima en tout cas Jean Salima la pesu bambote maître Tibonga ngazan kini maître Tibonga ça zongi déjà ça na biso. Merci beaucoup na Le Blanc de Bruxelles. Gaz, encore et toujours gaz. Donc, Kalamingi te batu barozoto sisi na sisi Karine ici na peso bambote. Merci beaucoup na batali biso par de monde Ken Pierre Makizembe et ici on a ça qui déjà ça folé Lumumba merci beaucoup pour s'abonner à la chaîne Nabino Gilou Weston et na chaîne Nabino film bo s'abonner na film news. Merci beaucoup na Gilou Weston et Tumbaya Joe Ndala Denis Makambo. Merci.